Oh, à répondre à Batouté ou à telle émission Batouté. Bébé, biso moto yebi comment ça se passe bien que dans ça la ngoté. Et puis si journaliste est posé la question à telle émission Anskuna, na répondre na makamba casting. Essuie au kokité bébé. Yo po yo sala bon. Et ce ko yanga skondo kokate yango tindela nga bakoni mama. Bakoni mama oyo bwaka okumisa wana moko mba chou bébé na pesa te. Ya wana zo sepi zo bwa bébé. Moi, je suis très intelligente. Je connais, I know the game. Je sais comment ça se joue, maman. Au monde où t'as l'émission, en ce moment où t'as l'émission, bakoni maman, nous voyons encore ça na dédié au trophée. Il y a encore dédié au trophée, nos chers collègues aussi, il y a un contrat ensemble. Na ko dédié, on a problème nini, na problème nini. Oh, on a peine à mémoire dans en place. Donc, en tout cas, au coca, t'es pas un journaliste, qu'on a pas comme Mikala, il facile. On est biso bakombo na bino te po kiwo apitozano ka awawa kaka awawa tozano e biso bakombo na biso te mais mission mobimba ka bakombo abatu muto préparer spectacle ma bête ya bat bosumba biye kuna ça va faut on est muteza concentrer na oyo opese bino na spectacle et émission oyo koko rassurer bino sur spectacle mais kombo abatu kezongi droit de réponse en ce bataille qui émission à ces points en ce zang si batuki bon balinga ka yebi bandeti ke o batu ba olenga tournage na bino tournage ba olenga ya casting nini ya eloko da mwana muyombe déjà sala kuna moi muyombe sponsor ya 6 tournage oh grande dame ya ta la bémission te bon da yo répondre ramasseuse des ballons en dessous. J'ai plus de vestiaire. Oui, il faut commencer à canabino. Parce que vous finissez en nyonso. Et donc, vous finissez en exasute. Oh, vous finissez en dacosta sakana. Mais bino wana bokino luka dacosta. Bosala naye buzz. Ok. Bino wana bokino luka dacosta bosane buzz. Donc, bon, il faut finissez en ngate. Bosane il faut finissez en ngate. Ok, so ezaka buzz ya bino pe bokendo luka bosala naye biso nyonso toto moni ba témoin baza so boboko se makambu ya tonto ana so pe makamni ni tonto ana zane na ba critère na ngate nga mama Monaco hôtel 5 étoiles donc nga ba business class azane te kuna azate bino pe boyebi nga bien donc naza mama donc la critère na nga kuna zate donc boluka muto ko se na makambu kuna ezo simba te. Ok. Ko ya linga bat balinga casting ya tournage ne kuna lokwa ansa boy ne ko lenga abi azani na tante ya lingi bota seli émission mamoza nani na Congo mère ozanani mama ozanani ozarani te obi ke yo komo lexa vraiment maele yo pe komo lexa maele quoi. Donc bat musuba loba te ba lengo parce que tu es qui? Who are you? Oza nani? Ata un jour ok tapis rouge ya yo. Mais non te ok okenda oza lokwa biso. To banda no na ba contrat na Top Vision. Toza mama likambo ngo zara nini? Yo makambo yo loba, c'est bon, c'est oui, amen, c'est bon. Mama toko zongi so na nzela ndeti nga pe ozonga na nzela au calme pour oleki simer. Ah! Ya ozaka lokwa batu nyonso ba maman bese belé yo comme spécial pour na ce qui nga ramasseuse des ballons. Ce qui nga ramasseuse des ballons. C'est que yé peut ramasseuse des ballons ya Hans Luzolo. Donc toi ndenge mo ba ramasseuse des ballons. Kuna yo répondre Hans, na pe na yo répondre. Ya bisonyo sota ba ballon, ba ramasseuse des ballons. Grande dame kaka et deux bakongwana wa ba moi ba fini bon ben ko répondre te bisonyo soto ba ramasseuse des ballons donc yonde ko répondre en smute mais ko ka kite moto bébé na pe na yo répondre et en passant so il y a onyo so bofinge na bofinge liboma yepe liboma bakomba batu yepe bakomba batu nga apwandora ye mamandora donc biso nyonso tosa makambo moko et finga belipe moko nde bino bofinga na nde biso pe toyebi donc eza pe quand même chose na ebite vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino
ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yebibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te